Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Bon, je pense que Bino Touboyebi les VP, tout soit une décision, il fallait que ya bakoto, tout bête à moto na Amsterdam, tout ya pe côté où il y a des services, tout que les pe côté à Berlin. Tu sais qui a été fait. Seigneur, merci, everything is done. Tout ceci makambotu, ndenge zalaki prévu. To kei to yagi be Amsterdam to zui train to yena Düsseldorf to zui train esusu to kei na Berlin et na minute na zolo belabino to zongi déjà na kata Düsseldorf. Mais c'est pas ça les problèmes na yiko beti na bino les solo les solo ya fali na wazekwa. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que batutu ba yebi. To yebi, c'est pourquoi tout le monde a bandeke bele bazol ba fali mutema malamu. Botoye kokumisa mutema malamu ya falite mais na yeko sala analyse moko ya moke sur ba musicien belé na ba musicien bagangaka comprendre na force ya fali. Bon, fali azaki na ba concert na ye. Vraiment ngana okiko peut remercier fali même na place à Wazekwa. Je sais que Wazekwa ça sala kiongo mais il faut abana kobesa ka fali merci chaque jour. Pour basalier en tout cas sur les agita mususu versa Wazekwa lingaka sala ngote ou bien mutu muso lingaka sala ngote buta da fali lo kasali azalaki na tourner na ye asisi tourner na ye sili déjà azalaki fatigué nengazawana azalaki vraiment fatigué voilà j'attends à se reposer pour enjoy famille na ye pour anniversaire zala likamo enjoyment ya famille batuna yo bosisi tourner bo se playo na famille na ye de prévenir bomoni nana ketchup auti Kinshasa ayeti na Paris pour ba enjoy na mobile ne auti je pense États-Unis ba enjoy na mobile ne bazala bien ndenge zala kaka ba futana na yango na ube vidéo bozomona nana ketchup na fali donc lobby bazala ki na concert na ya Wazekwa. Mais qu'est-ce qui s'est passé pardon? Wazekwa préparé déjà concert là avant concert à l'Iboussé de deuxième concert est tombé le 14. Quoi Chinimar to éviter ce qui Wazekwa a pensé qu'il déjà que le 14 voilà il faut inviter Fali pour anniversaire à Fali ou beza coïncidence ou on ezaka Wazekwa mtakoyeba ndenge nini ya planifier ki makamona ita musu a planifier qui ont déjà avant tant musu sa cible qui ou bien cible qui était yo comprendre ka na cible le 14 déjà jour à Fali tika na dem na sima Fali. Et ce qui a été fait Wazekwa leli nenge leke kana bémission et allez dit vraiment trop allez là qui vraiment trop et Fali savait que concert ya Wazekwa ba billet zoteka mate pour Fali encore ça lika moko te sans que atuna staff na ye ou bien vérifier te poza star monene akuko cha personnalité na ye na danger te mais eloko asali Wazekwa et nikolo banga ke tika na sauver vie oyo pour autant batike zote kamate les jours fallait appeler qui publicité ya Wazekwa abeleli Wazekwa ke na koya tokozala kuna ezaleka jour moko après concert au même jour wana batike belé tekami Wazekwa jour mo batouara et ça lui Wazekwa déjà bien pour salle au regarder ta salle vide quand même azu batou na compte Fali prévenez na suka ya concert tant fallait alinga kende Wazekwa pa kati concert pour l'année abanga yike soki fallait abimi akobima na bato ndenge ezalaka kaka atimbi abi fallait soki abimi awa aomema bato tika concert esila pe akati concert gomba. Mais tout ça n'a pas point belé ya kolobela pour ya désordre na podium ozomona respect ya ba musicien zate ba musicien bazo ganga do Wazekwa yemo bazo yebo contrôler ba musicien te nanaza patron nazo diriger siko ozomona ba biloko na elekaka tipa ba faire ndenge mona beretier donc ba musicien na biso il faut ba sala effort ba copier Fali na makambe belé. Comment non so otali conseil ya Wazekwa parti ya kitoko ezaka la partie au Fali akotaki depuis que Fali akotaki pe batu balingi place wana bazotala même na ba réseaux sociaux même ndenge totala ki lobby en direct ozomona ka Fali vraiment ekobongisela Wazekwa concert
Si vous question c'est oisé quoi, à continuer comme beta concert, à inviter à ka fali ou bien à continuer comme beta concert et moko. Quoi chez Magwana, et n'y a soana ba question na bino bogotika na ba commander toye ba soki kare ngozo kendene. Ba musicien o ba ina oisé quoi, ba continuer bien ba gotika na poto. Point d'interrogation. On force ya moto et gozola qui sa maman mané to ba ki. Ah oui, chacun portera sa charge. Donc, eza wana vraiment, le one ezaka analyse à moké qu'on la sakendeng ma soleil qui bon, bazolo baloba na ba coin et que fali alinga kasala soki pona faire bosana mon frère, botika okoti aboltika ko lokela faire ba news. Vous comprenez, botika ko lokela faire ba news na makamba wazi ko na fali faire n'a rien à voir, fallait ko pas wazi quoi ko soutenir wazi quoi, c'est un point c'est tout. Botika ba polémique ezanga motu ba polémique moko bidon. Donc, bateau à faire, il faut bouger ça faire à bêta musique. À ça la musique a bien. Musique ça aria ko combiner basson et ça agréable le matin. Mais il y a maquillé la réseau social. À bêta musique, à bêta ba concert bateau baya. Problème mango wana. Baninga bazo mbongo na musique ya zo sala mfulu na fulu bino bozo ni ngabulu yelaka faire ba confusion moko ezanga mutu ezanga na mutu na makolo. Pe bozo ya ba confusion na kati ya communauté ko aboti ba communauté na makamoko ezanga sina te. Bon, oyebi eza analyse ya moketo ko zongela bino na analyse ya propre na life ndenge ezala kaka. Na tikeli bino bola na moi morceau ya moke passage ya fali na kati ya concert ya wazi kwa. Tomona na life. Bye yo.